Ate, oko sala jeune o babengi, jeune Daniel. Jeune Daniel eza jeune oyo balia ka ndunda. Donc o lobi na kolia musunité. Na kolia na no pesa nzoto nga pasi musuni ekota monoko na ngate. Eloko nyonso o basala na musuni. Oyo ekota makila na kolia te. Même miliki nyonso basala mabele ngombe. Na komela te, mais buto nyonso sambela kaka. O boy penza kolala pongi. Ozo sambela wana babenga oshena Jacob o Jacob akutana na ange bele ba loba to journaliste te yesu a jena pona biso Jésus a yebsinga kekende ko yebsa bango ngana babengi nganzela pas jena mi ba priya mingi ba boya masumu bazo benga bango ba we ba okena bâtiment or yesu aza munene yesu aza kitoko banda ngaso na raisonner makamo ataka lelo banobi ma de boato keneno kenanga parce que tongi mboka na ndenge moko babina mokili to souffrir banda kwa pama pama etanga ba mai ndako pembe biloko nyuska pembe santas dena tuni oya banani ba lobi moni oyo esa bato basungaka na église ko to bato ebele bazo kensende na lobi ke mwana nzaba ko senga mbongo te oyebi lelo ba passer so bazo senga esa faute ya bandimi nzaba bazo ko utiliser nga mobile nga poser ayebsi ngabo pona nzambe na soko lingi libala soko sana posa libala ko samela nzambe te soko sana posa nzambe libala ezate entre biloko mibalo pona au secret bato basa pardon mama bandela baluka musate wapi na clé l'église nasale la nenza l'intercession azate na chantre azate na soutien azate na diagonal azate tout azate mondimi simple mondimi simple na ko za mtuti la lina ka mondimi oyebi na yoka pasa bato baloba bandimi simple okene ndako atola ba brique bato bapesa ba dim te bo franc te banda opesa mwa dim na yokala ti lelo opesa te bâtiment no esilité fani wana elingema nga moto na sungakete yaya ata opesa kayeba milliard mais soki ozo loba loba ndako na yo eza na combien 3 tonnes. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko kuma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Voici, il dit à Habakkuk, écrit ces prophéties, ça va se réaliser certainement. Shalom et bienvenue sur Nazaréen. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le roi des rois au sein de ces sites chrétiens que là où nous sommes bénis, là où nous sommes édifiés par la grâce de notre roi Jésus-Christ. Et je vous signale, je nous signale aussi que Jésus revient bientôt. Comme à l'accoutumée, je reçois pour vous maman Déborah, la servante de Dieu, accompagnée de son fils apôtre Michael, pour nous bénir à travers de ces témoignages qu'il a expérimenté avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, je demande à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et derrière la caméra, je vous informe que c'est Yves Bolofa et Alain Kiakala. Donnez-nous cet élément et on se retrouve tout juste après. Yambalo ya kama ministra bakokata
Eli. Ok, donc à Roland. Nazokatela nzambe losako na se siko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini. Merci à la régie, merci à l'Inkiaka Live et Bolofa. Merci aussi à Papa Guy qui aime bien ses cantiques, à Maman Lauriane Labala depuis l'Afrique du Sud, Losako Mokondi, à Nekab, ma soeur de tous les jours, de chaque instant, depuis les États-Unis, Maman Betty Kokele, à ma maman chérie, Maman Foura Tabou, que j'aime aussi beaucoup, ma maman, et Papa Kaïs, pourquoi pas celle qu'on appelle Made Kibani, ma maman depuis Londres, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que toutes mes mamans de les Nazaréens. Voilà, je vis dans le commentaire, il y a une maman qui me dit, mais la princesse, non, vraiment, ma maman, la princesse, ma peine de yangu na ba mama yangu, ikona panda. Vraiment, je vous aime beaucoup, je vous love de l'amour de Christ. À tous mes papas de partout, vous êtes dans le monde entier, il kuna butala les Nazaréens, dans partout. Alors partagez cette émission. Vous voyez, lorsqu'il y a des émissions, il y a des caractères, nous partageons. Mais pourquoi pas ces témoignages qui nous bénissent avec les choses que notre maman a expérimentées, que le Seigneur lui a montrées, pour préparer l'épouse. Pour nous partager massivement. Le temps pour moi de dire d'abord bonjour à son fils, l'apôtre Michael. Shalom. Shalom, maman Stéphanie. Tout est grâce, c'est pas non boni. Merci maman Stéphanie na pamboli nzambe po apesi biso susu ngolu ya komona na yo pe na bana na nzambe bazotala biso lisusu na ngonga oyo na pesi mbote na bao nyonso ba famille adorateur nyonso ya Jésus Christ na monde bisika nyonso boguma melaka Yesu atako ba empêchement atako ba tribulation ba difficulté mais bozala toujours na posa ya ko proclamer ce Dieu puissant Jésus Christ de Nazareth na pamboli bino na pesi bino ba mbote na Nasi Mulumba Mavuzi, mbote na mama Diane, mbote na mama Antomo Jinga, mbote na famille Weni Nyonso, na Thérèse, na Louise, na JC, na Yola, na Afrique du Sud, mbote na Patricia le docteur, na Pemboli Bana Nyonso, ya Salem, église Salem, na pasteur na Godé, Moussa Nanzambe diacre Odon, na Pemboli. Merci vraiment. Tout le message à Kitoko et pas maman. Ok, merci. Shalom maman Déborah. Shalom. Bonne santé. Santé, ça bien. Non, non, je suis loko, moi je pas noir. Les puta. Pour chaque jour, on a ils ont changé kaka. Nzamba wasala ka mama. Et utana nzambe. Surtout là le bail que yo somba te. Et ya kakaka. Ya ke belinga na tikata. Na fona zo yanga. Nzamba pesa ofele biso peto pesa ofele. Gloire à l'agneau. Merci. Dans ce moment, on a la tina signalé. Au moment où on a la tibo et maman Déborah, boutique maman Déborah, on a la tina.
Amen. Maman, bonne santé. Santé, ça dit. Bana Diaba, pambolama. Bazo pambolama makasi vraiment. Gloire à l'agneau. Bazo pambolama. Tu comme la troisième porte. Voilà, tout ce qui est le maloba. Tozo continuer témoignage na biso. Nazane sengo na yebi ete bozo landa bozo zelango. Awa tozo continuer vraiment. Nzamba pamola bino nyos o bozo landa ngo. Biso to sukisaki na deuxième bâtiment ya Jérusalem. Puis c'est ma porte est aussi ici. Awa comme si ba bâtiment bisika to kovanda. Na ba bâtiment to lobaki na bâtiment liboso batongi mabanga na mabanga. Donc sorte l'histoire libanga te kama mabanga pembe ya transparent sans tache. Bon ba mabanga wana mina mona wana ba mai surtout ba mai na biso kotaka sai kuna au moins mai muso ba mabanga bon moi mabanga muso pembe sans tache au lokoti ke diamant mais ça diamanté. Donc ba tongi na mabanga bongo. Pe na mona ipenda ko mona Lubumbashi ba tongi on a vitrine pembe so za mabanga puso za pe vitrine to yebite. To kenda pe to talinda kwa ngo pembeni on dirait ndako na mona na lola. Bon, nebite so za mabanga. Donc mabanga na mabanga pembe. To lobaki eza bato baza fondé na baseima ba prophète pe ba apôtre. Donc bato baza fondé penzaka na Bible. Ba longola te, ba bakisaka te. Ka on denga moni na Bible yango pe azolanga. Okota na bâtiment wana. Bâtiment mibale to lobaki ya ba ivoire. Bâtiment batongi ka ivoire, bakiti ivoire, biloko nyonso ivoire. To lobaki eza bâtiment bassin. Bassin baza banani? Bato baboyi masumu. Pe na tunaki est-ce que na mokili bassin baza? Bassin ba yebisa biso na catholique eza bato bakufa. Babite. Et bon l'église so bosambela babenga nini? Les églises des saints. Eza bato akufa te. Bato baza bo mo inatika mabe. Moto azaka lolendo atika lolendo, moto azaka moyibi atika moyibi, donc aboya ma caractère à mokili. Ba benga mo santo. Baronde bakota bâtiment de voir où eza sans tache. Bâtiment ya misato. Oto kotaki eza bâtiment na monaki batongi on a or. Donc or na or. Donc biloko nyonso or. Biloko ka or nyonso kaka or, bakiti ya or. Mesa ya or et bongo so fa de la or. Ba carona yo ya or. Ba mir or. Tol na likole zate or. Ah, nabi matière ndeni na kitoko boyi. O matière nino batongeli bâtiment. Ba lobby eza troisième bâtiment. Troisième bâtiment. Babi eza bâtiment ya ba win. Nabi ba wendeni. Babi bato nzama wendra apakola mafuta. Ba win ba ozana bâtiment or. Nabi bâtiment kitoko boyi. Babi e kitoko eza ba win. Babi nabi isko no yeba neni ke na za win. Babi ba win na ba bonde la makasi. Eza bato baza makasi na vie de prière. Bato ba gêner ka mingi. Donc moto apesa nzoto ne kore am na nzambe ko gêner. Donc moto chaque fois aza rempli d'onction. Donc atika tenter Satan kota na kati ya vie na ye. Donc chaque fois aza face à Jésus ba robenga yo win moto nzamba pakoli mafuta. Na bisiko ba jeune ngo ba banosa neni. Ba bi ba jeune eza ba sorte belé. Yebisa na mokili ba sorte jeune eza ebelo bato bakosala. Okosala no jeune ya si 12 osali bana tongo surtout na ba bébé spirituel o ba qualité bako bana osala si 12 bana tongo ti 12 era oliata o mela maite jeune mosusu so komi na étape mi balé okosala ya 6 18 c'est-à-dire bana tongo ti 18 heures au fongole mais er ozo sala ngo ozo bondela ezate ko sali jeune ovandi na yo te. Ouais, à bondela, et aux anakata jeune, il faut bondela, pour nous révéler au makam. Jeune Moussous au Kosala, il y a 3 jours, ça dépend de Yomoko. Au Kosala, jeune à sec, au Kosala, jeune aux hommes, mais la raba poto poto, au lait foufoute, mais on met la poto poto. Au Kosala, paix jeune Moussous, c'est tout le bateau mimi baloba, tout ça bateau d'estomac, bateau à gassi, na kokate, au Kosala, jeune au babengi, jeune à Daniel. Jeune Daniel est un jeune oyo baliaka kan dunda donc au lobby na kolia musunité na kolia na no pesa nzoto na ngapasi musuni ekota monoko na ngate eloko nyonso o basala na musuni oyo ekota makila na kolia te même miliki nyonso basala na mabele ngombe na komela te
ngaka ti ya rouge okangi penza motema ata bazolia misuna nyamao yo boyi kolia ozaka na jeune wana benga jeune Daniel ça dépend ba jour na yo ozo pesa so lingi pe 30 jours yo 21 jours yo 10 jours yo 7 jours yo kandenge yo moko zo solana nzambe mais oboyi musuni jeune mususu eza oyo bazo benga jeune à Jacob ezani obandi prière bana 0 heure ata 23 eti tongo lala te ozo belela kaka nzambe donc ozo lia no fufu ozo lia na yo poto ndenge olingi mais butu nyonso sambela kaka oboyi penza kolala pongi ozo sambela wana babenga jeune à Jacob o Jacob akutana na ange jeune mususu baobenga Josué mais jeune oyo nalinga te ko expliquer bato parce que jeune oyo soki oza motema petete na jeune oyo okobebisa bato ka na jeune oyo jeune oyo eza nini nazoyebisa te mpo osalela bato nazoyebisa mpo lela mpo na baproblème na yo kolala na se tolo na se donc oboyi mbetu oboyi éponge otandi ata liputa na se yo wana olali libumu na yo tolo tie na mabele olalaka position wana moko ozolela na nzambe nzambe nazomi sacrifier bafourmi baswanga na mabele na kotelemaka mokolo opesanga solution so opesanga solution te na ndimi na kufa na position ya boye jeune wana mpe eza baréagir rapide babengo jeune à Josué era quand a vu les choses dévouées par l'interdit Josué alela na position wana babengo jeune de Josué basorte ya jeune eza ebele mosusu okolia noka bafruit ndenge ozoyokana na nzambe mais nokama bana nzambe ebele mama balingi kogene te bapesa réseau gastrique bondunda mpe epesa gastrique kolala na se mpe ezopesa gastrique kobondela na butu ezopesa gastrique mpona na kati ya bajeune wana jeune oyo omoni ke na kosala yango bien osala epui bato ebele baoloba togena lisusu te yesu agena mpo na biso ah jésus ayebisi nga kekende koyebisa bango nga na babengi nga nzela nga naza marche makambo nyonso esalama wana epa na nga ezaki nayaki kotikela nde bino boti kokontinue yango ngai nzambe nasali jeune eboko bino bosala jeune te il faut togenaka moto oagena mingi bato bagena mingi bapria mingi baboya masumu bazobenga bango bawe baokena batima ya or eloko ekamisanga eza nini omoni ere bazokoexplike nga natali ndako wana natali bakiti natali biloko nyonso ya ndako wana ka or nde namona monene ya nzambe nabika or mosu kam oro na mokili mpo osomaka mwa ange apamba oyo il faut bimisa ba $50 et puis kote batongi ndako ya or toniata likolo ya or tolala likolo ya or tolia likolo ya or ah yesu aza monene yesu aza kitoko banda ngaso na raisonne makambo oyo ataka lelo balobi maade bwa tokende nokenanga pese batongi mboka na ndenge moko babina mokili tosufri bandako ya pama etanga bamai mais koto yesu atongi boye toleza te ka baor babi tala ndako ya bawin tobimi tokoti na 4e bâtiment kuna na 4e bâtiment namonaki batongi na matière ya argent ndako pembe biloko nyuska pembe sans tasse nabi o matière ni o lisusu ni babi oyebi matière ya argent babijou ya argent oyebi yango nga bien nayebi yango te babi o matière batongeli ndako to les ate argent na argent batiti argent biloko nyonso argent kaka argent nde na tuni oyo banani balobi omoni oyo eza bato basungaka na église bato bapesa baodip bato bapesa baofrande bato bapesa baaction de grâce bato basunga basali na nzambe bato bapesa basali na nzambe ayimayimaka te ere azopesa aregretaka te ere azopesa mosala nzambe asengaka te yoka na volonté na yo ozozo ozopesa ye tala batima bato basungaka yo moto osunga oza motu na esengo yo moto opesa oza motu na esengo okekota na batima ya argent pembe sans tache kiti na yo argent biloko nyonso na ndako wana basani tu kaka na argent tala makambo nzambe azobongisa na bambongo na opesa biloko opesa koto bato ebele bazokanisa nde na lobi ke mwana nzambe akosenga mbongo te oyebi lelo bapase so bazosenga eza foti ya bandimi
normalement mon dimiye moko soit kangi enveloppe na ye aye apesi passer le senga te mais elle bazo mona bandimi ba komi maboko makap bazo bimisala ba rubrique maboko flambeau yango moni ba passer mosu ba kanga motema te ba komi ko senga na ko senga ba rubrique ba komi ko senga ba rubrique comment former ma vision na ye ala lobi nzaba lobi pesa $100 na sambelo faute ya bandimi mais ceux qui m'ont dit mais yo moko o kangi o franc na yo o pesi na o sengo pani ngana o sengo pani net ba mama nyos ba tu nyos o ba tinela nga transport vraiment ça va pas bola bino bon na o senga lisu ndenge ni moto ye mo ka raisonner que mama zo kende azana posa transport mama Stéphanie zo transport pesa mama de boa bon na senga lisu ata ye mwana nanga na ko tumise lisu que ma Stéphanie vraiment lukela nga ta 1000 francs transport na ko senga te parce que azo pesa na volonté na ye pensa ma pas mola mwana mwasi chaque fois elle azo pesa na téléphone maman yebsa ye ke mbongo na zui na so moto amoyibi akosa bongo te yango yoso ozala poso pesa eloko ko banga na ote mwana mwasi onza mo pas mola makasi amen amen vraiment ba bâtiment ya argent batu ba futa yo moto futa oloba te na sale perte on a pesa mbongo nanga ndenge nini banana pesa na bota te na zwaka te nete batonge mbongo wana batongele ndako na lola ndako akitoko ata na semo kilo zozwa te so moni ndako nayo oko décourager ko pesa te oko banda ko pesa chaque fois a bâtiment ya argent bâtiment musu na moni ya fer donc batonge na matière à fer na ba cuivre donc ba bâtiment elandeli fer cuivre na ba matière musu na banoye ba kombo na ngote ngana banoye bate mende kaka awa na kufa na poison kana Kishasa na 2012 13 na yoko kufa na état de poison ba poisonanga ndenza ba ketal sanga lisuke matière eza ba uranium eza ba coltan na peso kombo wana te peso yebi pe kombo ngote mais matière ya cuivre oyo na fer eza bâtiment banani eza bâtiment oyo mutu nyos o abusha ko ndima na yete ata bitube yeli ye l'église ata ba persécuté ye atika bonzambe te ata ba conseiller makambo atika bonzambe te moto akangama na bonzambe abusha ko ndima na yete ata ba yeli bituma na butu na bandoki ye jamais monoko Jésus moto abongo ke na bâtiment mabende yo yebi ndako batongi na mabende po ebuka neza passe ata mo pepe makase ye ebuka voilà na 5e bâtiment 5e donc bâtiment wana ya bato mabende bato babusha ko ndima te yo moto busha ko ndima na yo te bien aimé eza wa te po ye banzambe apôtre Mikale yo na zo apôtre Mikale mwana moke nzamba zo ko utiliser nga mobile nga poser ayebsi ngabo pona nzambe na soko lingi libala soko sana posa libala ko samela nzambe te soko sana posa nzambe libala ezate entre biloko mibalo pona okopona libala obi okopona nzambe elekelanga na trouble en moto na ko sa deni mobalo na souffrir akebe étude na salisier le loya ke na pona libala na nzambe na ke na bapote Mikale bango pe bana mike ya na pona ni oh mama siko biso to yebi yo lukaka yo mokoti na kota mabondeli na leli na nzambe na bi nzambe na pona nani libala yango ministère yango na minito na zwa nani nzamba bi na yebsi oke roi David azoloba ataba pesinga ba or ataba pesinga ba cuivre ataba pesinga ba avion balobi tika nzambe zo bomengo ngana kozwa nzambe na kotika bomengo na yeba pe verset en petit lelo na bosana nebite so apôtre Mikale ayebi yango apesinga na verset à l'appui na ndoto na surtout ki na pongi na lamusi ba passer na pesi bango batangi na tongo pe na sosi réponse que roi David alobi ata ba pesi bomengo akopona na ye nzambe ngana poni nzambe ya bibo oponi nzambe libala ezate mais ngape na décourager te na so sala ka musala nzambe mais no yebso ke lelo moto ayaka ye ko zonga ndaku ye moko ko senga ba pardon ko lela ezaye donc pona nini na talela nzambe ngana lobi soki ya solo no salela nzambe bal ko kenazo kenake libela mais soki no sambela Jésus Christ de Nazareth o apesanga ministère te akozonga ka un jour bien aimé zala ko boucher ko ndimano te
Pour passer à finir, décourager on n'a aucune église. Pour bayini décourager. Moto a découragé en côté d'akwa ma bendete. Et puis ma bende weza na barite sans tâche. Ma bende ya titoko ya lisse. Donc couleur batena ma bende wana no comprendre pété. Wana bato ba boucha kondima na bango te attendengeni a boucha kondima te. Bâtiment o musu ba bakisa kinga. Oh, première fois, 6e, batanga komo na ngote. Na bano lo bakake bâtiment ma bene mo roboye. Bâtiment ma bene mo noye baté. Nde touro na kufi awa. Na 2012 na poison, nzama keko yebisanga ke omoni bâtiment oyo babenga ngo iranium. Matière babenga iranium. Na bi sorte ni na bâtiment oyo. Eza matière ni. Omone ko dire moto yepena. Bâtiment on dirait moto. Moto eza ko pela. Ah, et bon, on a moto boye. Et aussi, ça va tout babité, modèle nango. Bâti, on dirait, so la moto. Bilo, on son moto. Nabi, oh, bâtiment nini. Babi, matière, babi, yango, iranium. Et ça sort ni na bâtiment. Et ça, bateau, ça m'a cassé na prière. Oh, ba pélisara moto. Net apôtre Michael. Kolia, lia, auton, te maman. Oh, to kota intercession na yo. Yo, ko bando, leni, o vandi. Yeso, te ma boy. Ce qui est inerditant. Ma boko ne ka boye et ko sou kakao. Pe batu so za quartier mo na Michael Babaya par rapport à bonde la makasi. Pe erazo bonde. On ko yo quand même batu a quartier bandoki. Babi ke mwana mobali aza ndoki. Imagine si la te appelle ça biso moto. Wana bâtiment ya Michael. Mon colonza m'a expliqué na kanisi Michael. Ah! Michael a ça ni uranium. Mokolo ceux qui a bossé na témoignage na nzama yebisa na munoko na banobima moto nebite so bosana o banobimisa moto na munoko moto wana banoziki sabandoki ndana kanisa bâtiment ya Michael o iranium batu o ba bondela na fe na munoko na puissance na onction so bondela mabelezo o bouger o kene na bâtiment ya iranium bâtiment oyo baye ko yebisa nga ya coltan Kolta eza banani bato ba bonde la azo bonde la kotonza ba oloba azo bonde la kotonza ba oloba o mona moto soki ka bondeli réponse est direct a bondeli a pesi prophétie direct a bondeli donc à côté prière côté nzambe a lobela ye ba rokota na bâtiment wana ya ba kolta o eza ba pareil ya téléphone o rokende na bâtiment wana yoko banga te ko loba te ono loba boye bâtiment on a peut-être mais ça Satan so loba ten ça me peut aloba bongo ndena monaki ser moko jeune ser moko azan Afrique d'ici ser marche nzambe apamola yo ayebsinga ke mama nebite bazo yebsanga ke nganza ma yebsanga ke il faut na bonde la makasi poka na basali na nzambe na yeba ye te bon siko e na bonde la dire nzamba opesa nga ba vision bon bazo yebsanga ke za esprit mabe na bité eza esprit ya mabete landa mateya oyeba bâtiment na yo donc bâtiment ya coltan moto azo bondela na ba message direct to meka ko sala intercession na ye jeune fille wana pesi ba prophétie ayebi ngate pe ayebi makambo eza motema na ngate azo loba ne ko confirmer na bi eza bâtiment wana mingi bato baza na kati ba prophète na bato baza na ba don il faut que bonde la négliger don na yo tendeko bonde la makasi tala bâtiment batongelo OK va na kiti ya kolta moko na eso ba sisi bato eturi mais ya yokuna ba sisi bato a es mais yo ke bato tongelo ndap oro yo baso boma biso baso sisa bato kokufa mais yo eza ndako na yo tala ba bien fait ya nzambe tala makamu nzambe azo sala to koti na bâtiment mosusu 8e bâtiment batongi ndako ba brique à tôle et nous établissons na bio côté on peut ndako ba tôle vraiment on peut ba nani ndako ba tôle côté ezalaka donc ba brique ya ciment likolo ba beti tôle landa bâtiment eza banani ezali sorte ya bato nyonso oyo bazalaka aye église aza mondimina église aluka mosala te kande na vanda ye ça c'est ka oteya ye amen amen tobimi abimi donc aluka mosala te bien aimé nazo yebso secret bato baza pardon maman bandela aluka mosala te wapi na clé l'église
L'intercession azate, na chantre azate, na soutien azate, na diagonale azate, tout azate. Mon simple. Mon dimi simple. Oyebi na yoka pasa bato baloba ba ndimi simple. Okene ndako atola ba brique. Mama, oyebi nga na boya ti kawana. Na lobi nzambe tande na le mabele. Like. So bo moninga na koti ndako. Na kokota ndako te. Ya batol. Ya batol. Na ba brique. Na ba brique. Na mokili kuna biso bandako ba batol ba brique so mai etoni mbule beti batol ile tangi mai. Ozo sa frère. Nzamba lobi zwa. Tenga na zalaka ndimi simple. Na ndimi simple. Ok na bâtiment ya ba brique ya batol. Siko tole nunake. Mokolo mai ya mbula. Ya ba brique buka. Nda bâtiment wana na kokota ngote na boya jamais. Ya ngombo na so mi pesa. Même moi nanga se fane so lo ba mama na okelo ma wozo lemba. Na ya na yebsa oke royeba liboso. Pourquoi nazo lemba te? Puis c'est la ligne ba bâtiment ya bien. Kala. Au monde Jérusalem nzamba so tonga ngode eza Kinshasa. Ba musu na mpasa. Ba musu na biteni, ba musu na Gombe, ba musu na Nzambe te baza na biteni. Bon, yebsanga yo ke lobake ngai mama Deborah na ngaba na zango ndenge mona bato ya Gombe. Boni lukuta bo to sa ndenge moko. To constater vraiment loba ya solo penza bato baza na be meuble na ville na zande mona ba. Tiens, kala bâtiment kuna batongi selo misala na yo. Yo oza mondimi simple ovanda na yo okena ndako atol. Baboyo te. Baboyo te. Yesu aboyo te mais ndako no ya nini? Ya batol. Ya batol ndako a brique. Nga na boya ki ba brique akuna. Pona yo na ebite so ko boya ngo. Bâtiment mususu. Neuf bâtiment. Ba beti tol côté gauche mais côté droite ba beti te. Donc mo parti moko quoi. Bâtiment comme parti moko. Na bien. Oya banani lisusu. Inachevé oya nani. Et bon bâtiment est kozandeni. Quand mon parti moko. Oh bâtiment bien te. Babi bâtiment oyo. Eza batu oyo bazana église mais basunga te. Après ça dimte. Après ça offrande te. Avant d'ana ye. Et maman de bras te yaki. Basenga mbote. Ngana te basenga mbote. Ngana te yo ke toko senga te me yo ko pesa. Ce qu'il faut moi mon canal 1 Corinthiens 9 je pense. Verset 11. Ba lo Bible 1 Corinthiens 9 verset 11 et le Bible. Ce qui ngana so te yo bile ya bomo. Pour pesa nga ba richesse na yo. Est-ce que ça lui perte? Ngai na te yo secret oyo. Oyeba na vie na yo te. Soko zimu tukana yo. Soko zi le pango so meli maman Deborah. So zi bilambo pesi maman Deborah. Est-ce que ça lui perte? Et ça perte qu'on senda baso loba weza nini. Yo kanga très bien expliqué. Puis ça va te donner va poser la question. Qu'on senda ba loba ta système est comme bon. Maman Stéphanie et ça na vision mo konza ba lobi na yebsa yo. Mais pas on a partagé yo pesa na $100. Ah. Na Bible ezate consultation 20. Na Bible ezate. Na Bible ezate wana eza péché. Mais ceux qui n'a pas cette prophétie na pesi ya pamba so monique non d'ailleurs balobi ke na ndako ngaka nzamba ke na baboko pamba te eza biblique et prophète a pesi yo prophétie suko zimbongo na volonté na yo pesi eza lisumu te lisumu ezo yaka na komi na kotia loboko te pesa na no mbongo wana eza péché puis ba pesi biso gratuit bondele kaka ata lelo aza na mbongo te mikoleko ya kozwa mbongo ata lelo azuite bondela ye sala ba chaîne pona ye mikoleko ya akozwa mbongo mais eza te ke to imposer bato soki mbongo eza te na koteya te wana eza biblique te baserviteur ya bongo à partir ya semaine prochaine okoyeba esika na yo nzambe ayebi ke ndenge ozosa mosala il faut lata ayebi tout si qu'on impose motu te ke avant na bondela yo futanga mbongo non bondela ye quand moto ozo négliger un jour à cause ya moto a valeur na betela bino histoire à pasteur Soni elle maman wana pambola ye nga na linga histoire wana na bossa nango te soki ye moko abosa na menga te ye ate yango na télévision maman wana ye ko bimele na mbongo ebele so ba $20,000
20 000 dollars wana longoli maman pesi ba 10 000 na action de grâce donc nza oyebi avenir à moto lobité lelo ko négliger nga mais lobi oyebi avenir na ngati ko négliger moto te mais système a ko senga yo so yena mbongo te no genete pona yo eza mabe makasi wana mabe mais ko sunga basali il faut bo sunga bango après bâtiment wana eza bato ba pesa ba 10 te bo franc te banda opesa moi 10 na yo kala ti lelo opesa te bâtiment no esilité bon je regrette bato abongo ba kozaneni na Yerusalem eza pasi mbule ko beta moye ko kota bon ndako abongo zela na suka na opesa réponse onza ba pesa nga pona bato abongo to koti na bâtiment 10e bâtiment kuna na 10e bâtiment na moni ba tol ka 3 tol oya banani ka 3 tol bo vraiment oya nani oya banani babi eza mutu nyonso apesaka na koyima yima so akabeli mutu mboka nyonso fo ayeba omoni elamba mama sefana bima nango wana soki ngate nga mutu napesa kete ye ka lole na pa mazana nini madebo sapatu wana sezanga moto eloko sezanga soki ngai te église asefani wana elingemata nga mutu na sunga kete yaya ata opesaka yeba milliard mais soki ozo loba ndako na yo eza na combien 3 tol eza pasi okozande nini mbula koyima te bible ekute elobi soki gauche apesi droite apesa te soki droite apesi gauche ayeba te donc il faut te kopanza sango na eloko ozopesa moto eza secret na yo na nzambe mpe nzambe so alobi bongo eza intérêt na yo eza na ebele ezalaka soki obimi na miso ya bato nga moto napesi eboye ale bandoki babani olanda yo ere bandoki baolanda yo yo komike ezaka mbongo napesa maadebora wana ezaka mbongo napesa masefani te yo moko panzi basango yo moko publie yango bademo baolanda yo bien aimé kopesa te na koyimayima pesa na motema pembe pesa na motema boboto ere ozopesa kokanisa lisu te nazwi mpenza pesa na ngai ito nake pesa masefani me aza motu te ere opesi ye olingaki ye te bokoregrete mpo na nini yoka nini esalama na place oyo nde bakotinga na porte moko ya batima wana babi ya kokota nga mpe nake na koti nini namonaki na kati namoni robe moko ezaki ya couleur bleu robe wana do bafourmi elialia yango sikoyo na mbamo batu ange batu etala mokolo robe oyebi natali te on dirait robe na nga o nazalaki mwana moke o robe na nga te nabi robe oyo nana lele yango boye babi bapese na bapo nabi mpo na nini babi oyebi mokolo robe nabi wi robe na nga oyo nazalaka na 2e CO nazalaki na robe oyo sikoyo babi sikoyo ekenda wapi nabi nakabela camarade na nga babi okabela camarade na yo nabi mbala mo babibisi écran pa babi tala makambo banosala ele babimisi écran namoni nazwi elamba napesi camarade na nga mpo azalaki na elamba te ele napesi elamba siko camarade na nga akomi kolata elamba wana chaque jour mais soki aye na elamba wana don otala yango na écran babi oyebi mwana mwasi oyo nabi eza ngai o nga ele nazalaka mwana moke batalisi nga ele camarade na nga azolata elamba wana soki aye nga na signale bacamarade na nga boye mutu na bino kamwa elamba mikolo nyonso kaka yango so napesaki te nga alinga bozoba te nga apesi ye elamba akomi kolata yango chaque jour ta ndenge change couleur moko mosusu na kopesa te babina na banoloba oyo te nabi ekomaki kote o ndenge nini ekomaki kote o ndenge nini babi ta ndenge banosala batalisi nga moko mosusu tokoti église sere na nga yango alatika mwa elamba azoya na asali boye ezalaka te mikolo nyonso elamba ezalaki na nzoto na nga kitoko yango napesa ye nini o babi tala omoni elamba opesi ye plus omo otika
kopesa te moto likama après yimi kopesa te moto eloko après okomi ko douter okomi ko chola ye soki opesa moto eloko na ko chola tala place la mesa tala ndenge komi tala couleur ekomi nzamba azozwa lukumu te soki obongoli motema te kokeli felo na elamba na yo oyo tala bato bapesa na koyimayima opesi moto okomochola ye ata opesi ye voiture à luxe erazotambola nango eza liso ayo te koloba te omoni voiture ezalaki epa na nga bien ye kutu asokola ta yango te etali yo te ata eza sali te etali yo te bato nyonso bapesa na koyimayima bato nyonso bapesa na plaisanterie soki ezala nga te tala place batie bilama na bino batima no esili te eza ndenge na mokolo suka eza ndenge mokolo lèvement namoni lisu na porte ka ya batima wana bakotinga na deuxième porte tala bapondo epola tala mingo ebeba tala basukala ebeba mbisi epola biloko ekoma bankusu oya nani babi bino bozalaka so moto aye kosenga mungwa oli opekiseka mbala nano lobi eza te nga kuta ezaki ka moke ale moto ya bato azokende obenge lisu yaka ozwaka mwa ndamo oyo ozi mwa ndamo opesi ye yo na nsima yango nini o ayele hôpital kaka nga awa na Kinshasa ayela nga awa na poto ayela nga basepela koya bapoto na loterite azwa ya biloko na yo epola pondu na yo epola mungwa na yo etia bakusu babitala biloko bopesa na koyimayima biloko bopesa na kochola so olingi opekisa moto opekisa eka clair ke na opesa ote peut-être moi jugement no eza nde mosusu mais oyo ozochola moninga mpo okabeli ye ezopesanga pasi nayebi ya témoignage oyo bato ebele bayibi yango bazoloba me balobeli bino likolo pese e bapoisonanga bato ebele babanga okanisaki akufi libela sikoyo bato balanda yango bapesi ke ya biso me awa nakufi te na sekwi ngao na sekwi nazongi sikoyo nazongeli yango donc vraiment presque témoignage moko nzambe akopesa ngo na bato mibale te akopesa mama Stéphanie moko yanga pe yanga sikoyo ya mama Stéphanie ekomarche moi de père mais eza ndenge moko te eza ndenge moko te so moto aye kopesa même témoignage mama Stéphanie tourne question ya liboso yo ozwi yango na nini so ayebisi yo ke après bademi loba te oyo amaya debora vraiment pese bayibi yango mingi nga nayebi avant nga ezalaki mama domicile oyo aza na Canada na pesi ye mbote mais ele mama domicile ayaki na bandulu nga mwana moke na kosi ata 15 te toyoki kana sa oke mama moko aye azopesa témoignage kuna na tribune eno oloba boso mama azolanda mpe aoloba eza asolo mama moko azopesa témoignage na tribune nga na wuti internat nga so na 3e des humanités so 4e balobi mama wana azopesa na tribune akufa alamuka nga mpe nazwi kiti na nga na bandulu vi nake na tribune mais mama wana apesa te ka era matibo asali ka prière na miso na nga aere nazoloba bopetela olanda mama wana apesa te ka era bandi prière ami présenter aza mama domicile awuti kivu alobi mbala moko cortège ya basoda esa nini eye tokanisaki so baye kolanda témoignage bakangi mama bato bakraka na mobali ne azalaka na mwa jeune fille moko so mwana ne babi abota mwana mo bakangi bango biso mabanga tolanda basoda na mabanga bandoke banchor bakena na mama wana mpe nayoka témoignage na ye te naye koyoka ngo ka so ane passé bona mama olandi era yaki azopesa na bina ke landa nano omona place moto oke de père place mo akiminga mais jamais ne ko recopier ya ye soki azoloba so na lobi na place na ye na koloba be au place à maman domicile mona soki nazoloba na loba au place à maman Stéphanie mais na kozwa ya maman Stéphanie te koma yanga eza péché tokomona ngo liboso batima ya batu oyo bapesa na koyimayima opesi yoka namoni bambongo kopasuka bambongo elialia bafourmi na bina bambongo koto badollar oyo nana tie koto babi bato bapesa offrande donc mbon akoponaka asali te mbongo apembe apesa motu te omona azopona azwi lokasa oyo ayebi ke blessé de guerre
aye kotia ngona kitunga nzambe tala mbona opasukeza kuna elamba so akabeli yo kapieso enjuluka aponika oye njuluka apesi yo ne ya bien wana super wana kitoko aopesa hotel bilamane wako njuluka amwe to zalangote na solo babi amwe ke ozanangote ya solo pe ozakana ya konjuluka ero pesi nzama zo yeba ne ozanangwe bele oponaka mabe opesi mutu mwana nga molimo aza na poto atinelanga kolimo ka bilamba na kati ya bilamba wana super wax ezaki ka pièce moko le reste nyonso tous les pièces ezaki ka ba pièce mosusu so babenga nini pe soki ba nini ba demi super bon nga bato pe natalaki te eza na mwana mwasi moko azalaki wana epa nanga me bana ya epa nanga donc nazwaki mwana na ye sikwa ye congé kotala mwana na ye bana ye na mona ye moko mona elamba bien te kaliputa moko nga na sa moteme bana opesa nga pasi siko kolia biloko ye nzoka nde na ke tombolaka pièce super na pesi ye na tala pete na tanga pete nga monika pesa elamba na sa nini na pesi ye sikwa yambi pe pièce era yambi pièce atali super hollandais wax ne abenga oh maman elamba obosanite eza super wax hollandais changé nabi abo natangi pe super wax hollandais nazwi yango nazwi na lingi natia likola valise na yoki voix mama Deborah yo bazokabela yo ofele mais pas opesa motu ozobotola ye mpo nani akolata super te pesa ye natelemi nango na maboko so na lietisa mama Deborah pesa ye super wana esa eloko te nga na super na maboko troisième fois nabi yaya zwa abi te mama o super te kende otonga te nabi te zwa kaka azwi franchement parlant super wana ekei papa Albert aza wana avandi aza témoin na betelaki bango baye kotindelanga carton plein ya bilamba carton donc plein moyen natanga te nokoka kobalusa te déjà batongo yango bana poto omoni nzambe ndenge asala seke wana ezaki na nzela soki na blokaka wana pe ngaza bloka ok kopesa motu na koyima te nopesa conseil tobimi na bâtiment wana 11e tokoti na 11e bâtiment babeta ata tol moko te batiaka cadre batieka cadre nabi oyo lisusu banani boye bakozala wapi bato oyo cadre ka boye babi bâtiment bato babano ye église donc moto abano ya église mais lelo akima ero ozaki koye église bazobanda mpe kotonga ero ozopesa mwa 10 na yo bazotongela yo mais kene okima na yo oyaka lisusu église te bien aimé makambo ya réseau tel que oboy ero kimi église bâtiment na yo etikali bongo babeta tol te gabi sikoyo ekozala ndeni na mokolo asuka moto aboye babi yebisa bana nzambe akima église te bato baopose nga baquestion mingi tokosala ndenge nini mate ezobeta biso tokesambela wapi bapasteur baaventurier napesa bino réponse boye ok première fois te ya pasteur soki aza incrédule tindele bato mosusu soki azaka incrédule azoyoka te wana okobena nzoto après oyebisi otuni nzambe adirige yo kote mosusu okosambela na ndimi te ke bato nyonso na mokili bazaka mabe nga natamboli baeglise na Kinshasa so combien moi mpe natanga kongo te nayebi ya malamu na ya mabe nga nayebi et puis c'est rare eza te ke mpo alekisi nga na site na na te ya nayoka soni te oyo ekoyela nga na loba c'est rare ozwa motu lokola mwana mwasi oyo ebona koloba na Kinshasa vraiment raison nini nakopesa so nokende église te nalobi église eza te baotuna nga mama Stéphanie mpe azalaki ka mabe donc moto ata moko akozala ya bien oyebi ke bazosambela Jésus Christ na kati ya vérité sambela kuna soki ozwi motu te tia mabolongo ndenge oza na ndako wana bondela seke nzambe acréé
atinda batu baya kofongola, atinda ba mama Stéphanie baya kofongola, atinda mama Deborah ya kofongola, atinda ba pote Mikael batu a vérité bazali, ba pasteur o bazabe intègre baya kofongola. Ba musu ba lobi mama Deborah zo lo ba bongo, ba pasteur so ba ye côté o, na pote ale a changer esprit, na binanga Deborah no changer esprit. Na changer te. Est-ce que motoloko la mona moi ça a changé peu esprit? Nandimite hein? Nandimite. Bonde la nzambe loba nzambe na umeli na ndako nde na umeli bonake na église te ndako na ngai kosila te tinda batu tinda bakoya nzamba kofongola porte ndeko na ngai kosepela te ozaka na position wana te lela na nzambe pese église eza yo te eza nzambe yo tia mabolongo kota ba jeune lela nzamba kotinda ta serviteur moko o banga nzambe aye kotia église bosambeli puisque souci a peut-être pe ata tini ba serviteur auke ko mona batu wana na ndoto agangeli bango alobeli bango nzamba za miracle kokotika ndako na yote inachevé. Deuxième bâtiment na mona ka ba fondation bateka fondation batonga te bateka nzete nabi oya banani pe fondation batongi te oya banani nde bayebisinga o batie fondation eza moto ayaka mokolo moko na église babetele maboko apesi kombo na ye abini pe asepeli na kobima bapese sucre na yasani ameli aye 2-3 fois kimi bon ndako na yo batongi te banokima zonga église po batonga ndako batu nyonso bakima libela car première fois yaki bateka fondation. Le Bible Apocalypse c'est le bango soko tangi na Apocalypse 22 je pense 21 verset 16 kona obani na 14 okiti so ba 12 tanga ka ngo komona ba mo ange Bible lobi apôtre Jean lobi amona ki ange na maître azo continuer ko mesurer Jérusalem, c'est-à-dire esili na kotonga te bazana kotonga bato ebele walo mama de bras ibongo Yesu akoya mo koloni ozo benga Yesu ndako na esila yo moto ozo faire tarder biso yo moto pesa offrande yo moto pesa odimte yo moto kima église yo moto faire tarder biso ngaku tu na faire tarder bato tala ndako nanga ba porte toi na ko yima yima monoro polo polo na zaki nango nini Mungu akai pana biso pilipili kai pana biso yango ba yaki hôpital awa yango ba yelaki nini ndako na ngai zaki esilita nde na tuni ba ange ekozala ndenge nini pona batu oyo bandako esilite ba ange batuni ngabo soki ata na nature osombi lopango kuna bibwana mpasa bilopango ngo lokola matiti te lopango ngo otongaka te siko leta asalani abotola teki abotolaka yo lingi kolongola matiti te bakobotola lopango bakoteka lopango na yo siko nzambe akozwa yango apesi na batu mususu oyo bazangi yango otanga bible te balobi moto asali fete bainvite bayaki te me biloko etuli bazwaki bakene koluka batu na makasi na babalabala po balia fete wana yo moto ozotonga te yo moto ozotosa makambo nzambe te bakozwa ndako na yo bake lokota moto na balabala o azalaki na ekuluna azwi chance ndako atongi yango na minute. Donc il faut kozwa makambo nzambe au sérieux tala bâtiment na yo eza wapi puisque na minute otosilisi ba bâtiment yo oza na sorte nini na bâtiment nde na réfléchiraki na yebisi ba ange nzambe na lobi ba bâtiment nyonso oyo bangi na tol na okota yango te ngaka wana kitoko wana oyo ba ville wana ya bien bien babi te kuna eponi mutu te. Il suffit oyambi Jésus comme Seigneur et Sauveur obongoli motema na yo osali lolengo bâtiment wana elingi okota no ozokota nabi bon na ozonga mokiso na changer bizali na ngai na komi ko bondela mingi na komi ko gêner mingi ko gêner ko pesa mingi est-ce que na kozwa bâtiment na ko ba pesa nga bâtiment bien babi oui ba pesa bâtiment bien bâtiment est pour na mutute après tobimi
erto bimi nde na lobby siko bâtiment ngo nana tonga babi batonga na bambongo franc obo pesaka bambongo na bino obo pesa offrande batongela bino bandako nango na bibo franc to futaka babi so pesa offrande mingi ozo pesa ba 10 mingi ozo pesa ba action de gars batongeli ondako mais so pesi te ndako ne pe ezo marché te na bisikoyo mbongo ngo to pesaka batiaka ngo wapi bambongo to pesa babi toke to ketal so place batia mbongo ndeto bani ko tambola pe na mboka wana to tamboli to komi place morobo na moni bakobi banque céleste Matthieu 6 verset 19 nabi banque céleste Matthieu 6 verset 19 babi tala banga lola o eza banga lola bisika babombaka bambongo na bino biloko na bino babomba ngo awa na banque bien aimé landa parce que bato ebele balobaka mbongo na pesa na église ekenda wapi nga na pesa biloko na ngai ekenda wapi nga na pesa badimi na ngai ekenda wapi tokei okelanda makambo batia na kati ya bango wana biloko batia na kati ya bango wana nde tobandi mpe kokende tokei na bango yango banque céleste tokomi na banque céleste bafongoli porte ange azalaki na porte afongoli tokoti na kati tala salle kalokola salle omeya monene ya molai ekenda batia na chaque mesa na kiti na buku ya monene mesa na kiti na buku ya monene mesa na kiti na buku ya monene na chaque mesa na kiti wana ange moko avandi nde tokoti na kati baange bazokengela yango tokoti na bi ndako kitoko o ndako ndeni babi o bank bisika baboma bambongo na bino bisika baboma bomengo na bino nyonso bopesa na mokili na église nyonso bosunga bapesa batiaka o banque céleste bon et tokomi na moto ya liboso afongoli buku biso mpe toteli ange ayebisi ange wana afongola buku namoni likolo ya buku yango bakomi offrande de l'église offrande de l'église mbala moko afongoli buku na kati ya buku ya offrande de l'église wana na offrande de l'église namoni bakombo ya bato na montant na date na jour na motei o ateyaki bakomi na kati do bakomi kombo na yo bakomi jour opesaki date na opesaki montant mbongo opesaki bakomi mpe na motei o abandaki koteya bamosusu banda apesa 100 francs ti lelo apesa lisu te bamosusu apesa oyo apesa bambongo akopasuka badesine mpe mopanzi na ngo mbongo akopasuka bamosusu oyo apesaka mwa 100 francs mwa 50 francs kuna mpe bakomi 50 francs na bi o buku nini balobi omoni buku eza buku bapesa bofrande na église basenga bino bofrande mbongo nyonso bopesaka bakomaka o montant nyonso opesa bakomaka o motei o ateyaki bakomi mpe babi tala neti moto oyo bana apesa 50 francs ti lelo apesa te tala oyo bana apesa 500 na ye ti lelo apesa te tala oyo apesa mpe te ata eloko te tala boye tala bato oyo tala baoyo tala bavide bato aboye oyokaka nzambe alingiga te nzambe apesanga te nzambe alingiga te balobi tala na banke kote oyo apesa eloko te bakopesa nini babi ata na banke na bino wana na Congo soki opesa eloko te ozwika nzela na banke na ye kozwa mbongo eske baopeso na bi te babi bapesa mbongo so oza na compte na yo ok oretire mbongo mais tala bato oyo compte à 100 francs compte à 500 francs banda apesa 1000 francs ti lelo asali mbula ebele na église afuta te bon moto aboye nzambe opambola nini bambongo oyo nzambe apambola bino eza oyo bopesa na banke so oza na compte na banque céleste mokolo ozolela nzala mokolo ozolela mbongo hôpital mokolo ozolela mbongo minerva nzambe atandi na compte na yo atuni ange wana tala na compte ya Masefani aza na combien o kote na Masefani aza na $1000 bon Masefani na minute aoluka $100 zwa $100 tindela Masefani bakozwa mpe $100 wana batindi Masefani avandi kabo yamoni kabo to aye okabele $100 Masefani tala okabeli nga eza ngai na kabeli ye te
eza compte eza na banque ya Mama Stéphanie siko nzama retiré yango apesi Mama Stéphanie biloko tozwaka eza yo pesinga te yo ba utiliser yo kaka eza nzambe azwi na compte nanga ayebisi yo ke ale comme oza pe travailler nanga kene pese nano mbongo wana kande toza na mama bo na koza naza na transport te nebisi mama nga lelo transport eza te mama po akoyoka pasi amata likolo ayebisi ndeko ke pardon pesanga nano 500,000 francs wana pesa mama futa tike ndenge nzambe pe asala eza mbongo nzambe akozwa mbongo te aya nango bo apesa yo nde batune baza na mokili nde azoyebisa bango ke zwa mbongo bo pesa Mama Stéphanie donc nzambe aza solution fongola compte na la banque céleste pesa offrande na yo très bien erozo pesa compte ekoti na banque nga atuni offrande nango mpe topesa mikolo nyonso eza nini ka offrande mabonza we ezala pesa mpona nini babi offrande eza engagement o mwana moto asigné ke nakomi mwana nzambe donc ero signé engagement ke a partir lelo nakomi frère en Christ nakomi sœur en Christ ero signé engagement wana signe ezotalisa ke a solo yo oza mwana nzambe il faut pesa offrande de l'église offrande des engagements na yo mbeka o signé ke natumi mbeka nakomi mwana nzambe siko mbeka wana une espèce boy il faut pesa montant batia montant na offrande kaka volonté na yo opesi montant na offrande opesi engagement yo signé basorte offrande des offrande volontaire o yo moko okangeli na motema lelo na opesa nzambe boye yango ba 500 francs de pour l'église yango offrande ko pesa offrande donc erozo pesa offrande il faut ta grandeur à Jésus il faut tala na moto yango oyebi ndala komi même na système soki naza ata na 300 mais na ndako natika 1000 francs na pesa offrande wana te ndeni na ndako natiki mbongo kolia mais awa na pesa nzambe 300 nzambe o azongisinga na bomoi nzambe o apesinga makambo meme na bato mayele eza te bato mayele bayebi biloko te mais nzambe apesi mama Deborah ebo mpona pesa nzambe na dute non pesa ye offrande buku mibale na moni bakomi dîme 1/10 bakomi Malachi 3:10 nga tuni eza nini babi dîme eza salaire ya nzambe mama landa place au bien dîme eza salaire otozopesa na nzambe mpo nzambe apesi yo vie nzambe abateli combien bakufi na covid-19 yo okufi te ngana kino kangama na ile na période ya covid-19 nzambe atomboli nga le 11 nazwi vol na 7h nakomi Kisangani ezaki mercredi nakomi Kisangani na 9h kokoma tozokoma tobandi koyoka ke bakanga nini nzela mais nzambe oyebisanga na Kinshasa kekende Kisangani bakanga lisusu ndenge nini toye kokoma vendredi babibe église bazokanga na sali 5 mois na Kisangani na keti na ile na lelaka na nzambe kobondela nzambe place nzambe azongisaki ngake kozonga ozozonga koteya lisusu mingi na baeglise te kota na internet nde mbala moko mpe nayoki bato apoto bapesinga komo ya Mama Stéphanie kende epa na ye na bi nayebisi mpana nanga molimo na bi nzambe alobi na banoteya na bainternet nde bayebisi nga kende na Mama Stéphanie bo nzambe oyo aza miracle erozozwa salaire ozopesa ye oyokango mabe dîme eza salaire ya Mama Deborah te eza salaire ya Mama Stéphanie te eza salaire topesa nzambe nzambe nde aye kofuta yango nga est-ce que vous comprenez yo opesa nzambe nzambe afuti nga epuis dîme bapesa mingi te bapesa moko ya zombi oza na mbongo na yo $100 opartage yango 10 parts 9 parts eza ya yo mais par moko kaka par moko ozaki na $100 9 par $90 eza ya yo par moko par moko pamba ka $10 na biso ya pamba otia yango na enveloppe
opesi mosali na nzambe eza salaire ofuti nzambe po apesi yo vie po abatelo na covid-19 po abatelo na badifficulté à voyage po abatelo na bametode nyoto otambola na baavion ekoki mpe kosala explosion okufi me nzambe azobatela siko opesi nzambe moko na zomi net part eza yo bon eloko yango noke elifeloka mpona apesa nzambe part yango oyebi bato lelo bakomi ochange dime akoteka lopango na $50,000 po azwa $5,000 amemela mama Stéphanie te alobi eleki nake epese mingi Anginda napese 500 kutu te 100 ata 300 eza ekutu ebele galaka evwa misa ye opesaka mama Stéphanie te ozopesa salaire na nzambe po apesa yo lopango wana eza na bato ebele baza bakokaki kosomba lopango te eza na baparent ebele baza batika mpe mapango te mais soki parent no atikeli yo lopango eza nzambe ere ozoteka yango opesa nzambe par na ye na koteya bato ndenge nini bato balingi kopesa nzambe te badime salaire ozozwa bazofuta mbongo eloko ya liboso so olingi vi na yo ezala tala de Genèse en Apocalypse verset o nzambe alobi mettez-moi en épreuve kana Malachi 3:10 na dime alobi meka ngai meka tala eza kosenga te eza biloko eza na bible banana te na tangelo makama bible te soki omoni na lancer bible eza bisika sata kanga bato Malachi 3:10 alobi meka ngai soki nga nzambe na kofongola bikoke ya lola te soki na konokisa mananasi ya likolo te epa na yo soki na kopekisa moyibi akota ndako na yo te moyibi akokota te même na misala na yo bato bayinako na esika misala bakokoka kolobelo te kapo na dime so véritable protection ya mbongo eza kokende banganga te eza kotia pilipili na se ya mesa te eza kotia matiti te eza ka dime so opesi dime ndoki atiaka lokolo na ye na mbongo na yo te moko ya zomi wana babengi dime boko mosusu babengi yango action de grâce komona mabe te o mama Stéphanie bitungu ebelebele bo me ndenge eza na lola oh ma Stéphanie akomi mpe lokoso ezalaki na bitungu mibale ekomi ba 20 me eza na lola soki oyo ozwi opesi soki mpe ozwi mosusu te lekisa mokolo mosusu okozwa action de grâce eza oyo babenga offrande de remerciement action de grâce bapesa ata ndenge oteya boye okotina mpe action de grâce na yo mama merci mpo nayebi makambo mama eponaka te oyebi bapasere ebele bapesa badime te o te na kopesa te nana kolia ngai moto napesa badime mais pase bavef baza te soki oza na motu te likolo na yo pese moto aliaka dime eza le plus supérieur soki le plus supérieur aza te yo osukisa mapata osukisa pesa dime wana na baorphelin pesa baveve eza kokoma na bible pesa babola opesi bango il faut tia dime eza makambo te keka bandimi na basali na nzambe totia badime na biso tomeka nzambe kopesa dime action de grâce na basali na nzambe pesa remercier nzambe ozoluka baparole mpo na nini covid-19 esisi bato awa nazozwa mbongo na ngai nazopesa action de grâce mpo nakufi na covid-19 te avant te babengi nga na mwana nga molimi na Norvège mwasi naza na hôpital na covid-19 kisi eza te nga nasekisi na bi zwa matiti ya solo zwa aseki abi kote tokozwa yango wapi nabi kuna manga eza te abi te malala eza te o te euta so pays nini nabi tokisa yango kote na se elamba baseki babi tokozwa yango wapi nabi natindela bino babi ekoma te bakobwaka mais toleki mama wana na nini o aza na covid-19 yo leki ye na nini nzambe abateli yo na temps ya covid-19 mwana no moko akufi te moto moko akufi te oza na esengo bo mpo opesa nzambe okodute pwani action de grâce okoki kopesa remerciement na bolamu nzambe asali yo neti ngai tokufaki mokolo yango bato ebele
bon nga na sekwaki na leki bato wana na nini nazalanga mpe kitoko te naza mpe molai te naza mpe leloko moko ekoko atire motu te me nzambe asekwisi nga mwana mwasi moko tokufa na ye boye ere na sekwi ye mpe asekwi me lelo atambola bona azotanga basoi nga mpe nayeba te ka ere nauti lobungashi namoni jeune fille wazaka kitoko namoni ka akoma boye pwani babi me bokufaki nzela moko ti ere osekwi ye mpe asekwi nabi siko akoma boye pwani o bana asekwi azaka boye na leli nabi nzambe nasala nini nakufi na sekwi me naza bien oloba me tala moninga tosekwa na ye ebongo mpo napesa nzambe na dute mpo napesa nzambe eloko na dute jamais il faut koyeba pourquoi opesa nzambe pesaka baaction de grâce boko mosusu babengi yango soutien boka soutien eza kosoutenir baœuvre éternel boko oyo soki ozosoutenir basali na nzambe otali mama Stéphanie nini ezozanga na église mais maman pourquoi pas topese lopango atonga église totia mbongo na je ozosoutenir ye ozosoutenir mama Deborah mais apôtre Michael wana o atiki penzaki ndoki lelo akomi serviteur de Dieu azotémoigner nazosoutenir soutien bato nyonso basoutenira nzambe nzambe asala basoutenira basali na nzambe nzambe apesa bango biloko ya valeur nzambe apesa akobakiselo bambula Marie de Magdala bien aimé tolanda eloko mpe mpo toyeba nzambe aza bon nani azwaka ndumba na valeur na mokili moto mama molaso mama ndumba o atia rideau akotisa mibali 20-30 nani yango abetela ye maboko si ata bana mike oyoka wana luka mwa 100 francs nakende kuna me mama ya bongo lelo akomi mama tokomo témoigner nzambe ya Marie de Magdala pona nini asoutenira parfum ya cher o lelo okosoma ngata $1500 me apesi mwasi wana asopeli Jésus na nzoto Yesu alobi mwasi kombo na ye ekoyeba na mokili mobima lelo koma mama Deborah ekoma plutôt ya mama Marie de Magdala ekoma mokili mobima kana soutien omoni ndeno oteya tala importance ya soutien moto apesa elamba ono olata soki aza mpe wapi soki aza wapi mpe nayebi te me na minute natei na elamba na ye bapoint oyo nazoteya lelo eza partage na ye mpe ce soit alatanga te nalinga nabima mpe kitoko te ndenge mama Stéphanie osala mission oyo lelo ka ndenge alati bo bapoint nzambe akotia lelo aza partage na moto apesi elamba eza deux personnes comme eza deux personnes kombo ya moto mpe ezoyebana puisque aza na nzoto ya mama Stéphanie omona importance ya kosoutenir soutien egangaka ere opesi tolo na yo ezoganga mokolo oza na problème ere opesi lopango no ezoganga ere opesi micro na yo ezoganga ere opesi bainstrument bokosunga bainstrument mpe ya bien mpo mama asala mosala na ye oyo eza direct eleka na oloba totala tv nde namonaki na Kazarema donc naoloba ezoleka deja na nini na télévision nga mpe na obwaka miso kuna mais so bosungi jeune fille oyo bongo oyo aboyi fille ya mokili mpo asunga bino na misala oyo ata boboyi te osunga mama Deborah te mwana mwasi elenge oyo si aza na posa vie mwana aza na posa te ake na babara ake na botel atelema na bakwe ya balabala sino oyo okende mawa mama na lembi mais ozoforseka yaya salako sala esa eloko te yaya kosunga c'est bon bino nyonso bato basungaka nzambe apambola bino makasi kosunga osali erreur te osali perte te livre de soutien kosunga nzambe okamisa yo oyebi Dorcas asekwaki ezaki makambo kosunga azaki so amoni moto kaleso eza te atongele mwa kaleso latisa mwana motakala boye amoni mwana elamba eza te atongi mwa robe latisa mwana oyo amoni moto aye kokanga elamba akangi ya pamba kende mokolo akufi tala bato na bilamba
e Yesu nzambe tala elamba ya Dorcas tala mbongo ya Dorcas nzambe seguisa Dorcas nzambe seguisa Dorcas apôtre Pierre azawa pia ya osamba nano Dorcas mama mopesi yo ba okatsona nini opesa nzambe nini soko yoki mateo kangeka maboko o balobi na ma Deborah ke to se basenga te nga yepsi okana osenga nga na kosenga te me nga no te ya de yo o se repentir o yeba nteke bapesaka ata opesi nga te pesa bapasteur mosusu pasteur wana bakosunga mpo na mama Deborah oyebi bapoisonne nga bapasteur ebele na Kinshasa basalaka matanga na Kinshasa bakekota bababondeli bapotre mikala bakolela bazolela mpo na mama Deborah mama wana te ya biso pesa na place ya bango ya so pasteur ayini nga loba ezaka mchoro pasteur basepela place o makasi ya bango bino bapasteur nyonso bosepela bosonga mpe mama Deborah bofongola mpe porte ya baeglise bango oyo yango oyo bapase balela mama Deborah lelo so nasomba lopango mama wana so nasomba boye mpo na mama wana so nasala boye mama wana neti lobi bauti koyebisa biso lisolo ya représentant moko azalaka na Lubumbashi lelo nzambe apamboli ye na message na pesa ye mpe prophétie donc omoni ke oyo passe Damien le bouche ezwa mbote mama Deborah kanisa prophétie na pesa yo koyamba oyambi nga otie nga na motuka na ozotambwisa nga Lubumbashi mobima nzambe opambolo lelo opambolami te wapi nzambe yango lokuta nzambe lokuta aza wapi vraiment ata bozobenga nzambe lokuta moto ayebisi yo avant bongo après mpe okomi moto ya mbongo nde na oloba na mwana na nga jour et nuit ere kopambolama ale aboyi liso mama Deborah vraiment Jamais. eza nzambe aoloba na kati na nga puisque Bible lobi la bouche du prophète c'est la bouche de Dieu monoko ya mosali na nzambe oyo azotambola na sainteté eza nzambe bien aimé pesa soutien baokanso na nini mokolo okokufa mokolo okobela bazokanso na nini eloko no nini opesa na église kado no nini opesa basali na nzambe après tobimi toke na buku mosusu buku wana bakomi book de prémices nga bi prémices dia nini masana ya primusu balobi te prémices eza salaire na yo ya liboso oyo eza mokwa mama salaire na yo ya liboso bapesa na mbula moko mbala moko eza pasi me na mbula moko mbala moko okangi motema par exemple na janvier kopesa février te bapesa février te bapesa mars te kande tosilisi bonane salaire na yo bakopesa le 20 janvier wana kolia ata 10 francs te kolongola ta eloko te ndima babengano na ndako bakobengano mpe te nzambe oprotege yo kanga yango na nzelo pur mama Stéphanie prémisse na nga yango oyo babondela to mpo na yo so babengi yo magicien te prémisse erendre bato bariche me ezala mokwa mpo opesa okopesa ndenge nini bamama mosusu bakozanga baquestion ke ebongo biso bato ya bilanga te opesa nini bato ya bilanga récolte ya liboso kobuka moke te neti mwana nga Judith Iswe nzambe apambola ye alongola saki penza ya aubergine alongola saki penza ya pilipili alongola saki ya basolo pese azosala bilanga nene na baferme koto na plateau mwana nga mibale azwaka ngo atie na motuka afuti tike apesi bapaster me lelo nzambe mpe apamboli ye makasi aza jeune fika na baage me vi na ye bongi na baprémisse eza lokuta te ne tour asali bilanga combien d'hectares 10 azwi batracteur na ye nzambe apamboli ye et puis aza te ke villageois atanga te abimi na ezipa aza moto asali informatique bana premier primaire ti ndenge asilisi informatique abima deuxième de la classe te omoni ndenge nzambe asala siko atalaka babien fait wana aotombola mpenza mama na bwaki na motuka pesa bapaster yaya pesa prémisse eza pasi me ozopambolama eza na mwana mwasi moko ayokaki mateya alobi naotia nzambe na épreuve salaire ya janvier naolia te nyonso naopesa mama Deborah ere nazopesa naza na posa na bota mpe mwana na obota aza mwasi
nabi olobi yango esala mabongo mama Petroni azape musika te na Bishasa ensemble na église à Sebeko na tangi kombo na ye pe se so lingo benga ye pe otuni mama Petroni a juste salaire ne nyonso akangi yango alongola ta 10 francs te mokolo ndako alobi so apesi ma hotel no benga na ndako aye na bi mama ba obenga no te nzama protéger yo apesi lelo abota mwana ya mwasi na komwa Deborah mwana kitom nzambe akosaka te okay. Tia nzambe na preuve na ba prémisse tozana buku mosusu o babengi your monde wana basungaka ba veuve ba prisonnier borfele batu hospitalier bato bazana bande côté pesa so moni batie na église tozotia offrande ya bato ya prison kokanga motema te pesa nzambe akopambola yo okay. tozana buku mosusu tozokende na suka deja buku mosusu o bapesa ya Galatie 6 Galates chapitre 6 verset 6 mokanda ya 1 chronique 2 chroniques je pense 2 Corinthiens je pense chapitre 9 balobi nazote ya yo liloba nzambe soko pesinga biloko na yo nasali lisumu te oyebaka te ke moto asala na hotel aliaka na hotel balobi pesa biloko na yo na moto azote ya yo liloba ya nzambe eza biblique soki opesinga osali lisumu te tala na te yo makambo ebele tala na te yo prison tala na te yo secret nouvelle Jérusalem apocalypse bato bazo souffrir nazo yebsoke tokozonga po bozwa ba les 7 églises ba les 7 tonnerres ba les 7 tokote ya moi amen awa nano pesa témoignage deuxième épisode tokozonga eza explication ba 7 tonnerres 7 trompettes 7 nini les 7 églises pourquoi église à Saphir bon tia ba bible polele mais awa nano landa témoignage après témoignage ezango bon moto ate yo liloba wana so lingo sunga ye eza lisumu te eza péché te ozopesa ye mpo so oganye makambo ebele na kati na ye moto ate yo liloba nzambe pesa ye mpe nzambe akopambola yo kotika ye bongo te kotika paster te aye koteya na église na yo abimisa eloko siko système ekomi lelo Galatie 6 eza partagé eza faux yo moto partage à Galatie 6 tala porte ali felo eza poleli Galatie 6 eza salaire ya mutei okonongola ta 10 francs te et okonongola ata eloko te pesa ye nyonso mama question soki alinga longola dîme de dîme eza ye question Galatie 6 obi pa longola te donc pour le comment pasteur ayo te atuni nano opesa nga combien mabe bon to quel msusu pasteur ayo te ya mama zo éclaircissement parce que koto ba sena nzambe ni ba Rolanda ngo pasteur ayo te église va payer 5000 francs mais bon c'est là qui est $50 non na bi église aba pambolé minute o église est payé tika na église mais ngala longo na bombi $50 nde na pesa c'est bon asali sumo te koto kunza bazo pambolé lisumu maka dimozana $10 oyo linko pesa na $100 linko pesa ndemo zina oyo wana ba $10 oyo pesa action de grâce da oya ye ba pesa ki opesi ye osimba te po ezali oya motoki na ye oyo zoko sala parce que yo invité na motema na yo offrande moko zoko sala surprise moko zoko sala na tuni bongo te na lobibo église ba pambolé te mais yo moko de jobi église neza ba pambolé te ngamo de na zu charge ya église ngamo na opesa ye autant exact o église na opesa te o église pesa ye ata 100 francs parce que libondo ya ko sala ya monde ko ganga pe makasi parce que mon pousso à cause de la pesa qui 500 azana malade nanda azo belisa papa na intérieur et na 500 wala tango sala tala bato na ko sala 1500 bimiao nzambe kanisa ba ndeko ne yeko to azana bien mais ndeko azo bela na matadi
Ndékozobela na est akobika na 500 francs ya pesa. D'accord, merci. Yoko touché Galatie 6 na yete. Ata bimi moke ezaye. Ata bimi mingi ezaye. So lingo baksela ye eza mabe. Siko yo na point oyo yoka na point. Moto asilikate na Galate. Soki asili ki abengamite. Galate bimi se. Soki prière nanga na saki mabe. Batu baboyi ko sunganga eza faute na yo. Na koyebisana na kati mama te. Eza na bisika mosusu totambola. Okuti église boyo tali batu lokola ba mama Stéphanie. Batu ya kotondo moni penza ki batu na bomotolo lobi na bisika oseke soki na te yo surtout tant on a célibataire. Na l'église ya minene awa na Kinshasa même na Lubumbashi. Navani na talinga lobi nzambe asunga biso otie nzambe ne preuve mais na sima côté ya otali ofrande ba pesio e yoki si motema nona passe mais ozongi na ndako lobi olali mutaye ko peso dim biso nzamba bano futa biso na mama Debora na basase bele toye epai na yo totei ofrande koti okangeli biso motema obomi na ndenge yolingi mais tozongi kuna mutaye ko tala biso na pokwa afuti biso na musala to sala kilo. Merci. Merci. Papa mbia ya papa mbia le père nzamba pambole bisika vandi kuna apôtre mbiye apesanga conseil moko wana nga peka na ba age no bo jeune fille era landi ba bandi nanga abenga na Bethel na ke kuna apesinga conseil mama Debora na landi ba bandi na yo ozote ezaki na 2000 ans so 1 so 2 otevi na cité Bethel. Kaka période na lingana teya bapoisonné na teya lisutende na voyage à Lubumbashi. Papa apôtre mbi apesinga kosebo mama Debora eza na ba place mosusu nzamba zo lobelanga eza na ba place mo teya kozwa ata eloko te mais au crier relation eza na ba place mosusu nzamba pa molio eza na ba place mosusu ba oboya yo mais mutu mosusu aromema sango eza na ba place mosusu okozwa mbongo place mosusu okozwa mbongo te kovimba te nga papa na yo nde nakomi mokolo bosuki apeme biminga so natosaka nzela oyo te nalingana koma boye te donc yeba be tokeba Israël wana keba paye belé mais ote église mosusu ozwi eloko te e mosusu batie Galatie 6 mo eloko eza te kovimba te zalaka na esengo mwana na ngai soki olandi biloko wana okokoma mosika conseil ya apôtre mbiye ya papa pesanga na 2000 ans au 2. Voilà, donc comme il faut acquérir, voilà. Yango na so yebso Galatie 6. Apôtre mbi ya yebsinga mama Galatie 6 eza salaire nzaba tindela moto. Nzaba tindeli yo servante na ye. Ebi mebele ebi mamoke eza yo. Yamba ngo kaka. Yamba yango kaka. Mais ce qui passait à monia na bengi ma Debora vraiment comme 5000 oy. O bakisi eza lisumu te. O sali lisusu bien. Et ce que comprendre, au sali li susu bien koleka. Église wana il faut epambola. Wana Galatie 6 et ça obligatoire, il faut ba pesa. OK. Na moni livre mususu a buko munene. Ba komi V. Na V wana ba vide ka ba enveloppe. Au mona kana mo passer comment moto ba dessiner enveloppe. Na comment moto ba tia enveloppe. Au mona ba vide. Na bien zani. Abi ve oyo ve na église eza mabete nazo kata ve na opesa nzambe $100 na opesa nzambe $1000 même Moïse asala pe appel era zo tonga tabernacle alobi tozo kata ve topesa nzambe biloko batu batelema mbongo eleka même na montant o Moïse asengaki wana eza lisumu te lisumu ezokota na temps oyo nazoko insister moto azobela olobika vana sambelo pesa na mbongo problème oza nango ava to résoudre pesa mbongo siko wana lisumu mais soki osali appel toza na posa totonga toza na posa tosomba bainstrument nana kotelema na offrande spéciale ya $1000 yabo eza mabete mama eza lisumu te ekokoma lisumu erba peso mbongo wana yo passer au lait mais soki osali yango mosala eza mabete net na kikwit na sala appel moko to sala na bango na kikwit 2 na pasteur moko na otanga komo te na sali appel mbongo eko ebele ezaki na 2001
oyebi na 2007 wana keki kwit église wana ti lelo babeta ata mwa tol te ata cadre te bandimi bamoninga babani kolela mama mbongo no salaki appel awa balia yango biso tokopesaka lisusu te biso tokopesa lisusu te mbongo wana balia yango nazongisi kosala appel bato baboyi nga nazwi engagement bopesanga mbongo wana nga maona kesomba batolo nde bapesa bambongo bapesa na kitati na ville tosomi camion ya batolo et matiti qui quitte de bato nga église. Merci. Appel eza mabete non sous ça livre sous kana clôturer. Donc eza mabete so sali appel. Okoki ko sala appel na problème oza nango, okoki ko tia pe montant na za na posa mbongo temps. Eza mabete Moïse sala yango na Bible. Et loko nyonso eza na Bible to boya te. Biso to boya o bazoko exagérer, o ressemble la motute avant tout mbongo. Pesanga boye, pesanga bonzama lobi pesa bo nzamba to pe alobati. Mais soko za na posa o sala appel wana basala. Un livre o tozo clôturer, eza livre des souvenirs. Plutôt non on avait ve ezali livre oya ve batu bakata ve me bakokisa mate eza péché erokati ve na osunga boy oboyi kopesa na opesa mama Deborah boy mama Deborah pesa numéro na yo na otinelo mbongo oboyi lisusu lifemi jugement nango eza pasi pour se repentir heureusement na suis frère moko o abengi nga na Norvège asengi pardon donc na ba ve abano kata depuis 2016 on appelle ça il est mais heureusement nous avons reproché vaisseau qui au kati yango il faut kokisa yango bato batie ba enveloppe mais penser na bango et ça bato ba kata ba ve pe aboyi ko futa et roboyi ko futa ve wana zo enveloppe tie na sa mbetu et ça péché et ro kati ve réaliser yango et ro lobi na futa boy futa pe. OK. Livre mususu ya culpabilité. On dit batu baso tuna yango na lembi ba question. Offrande de culpabilité zani. Ba passer de bele baso lobake Jésus déjà kufa na ekulusu aza culpabilité na biso. To boité. Mais awa baso lobake banani ba ko futa offrande wana. Eza mutu nyonso aboya que Jésus aza nzambete. Eza mutu nyonso andima Yesu te ka kufela ye. Par exemple, bande ko na bisa ba église des noirs. Bandima Jésus te. Ba loba ke Jésus azanza ba mindele. Bon mutu église des noirs aye na maladi na pasteur akomi na tali wana ye. O bo sambelanga. Mutu wana ba olexe bongo te. Comme yebi nzambe te pesa offrande na culpabilité. Mutu o ayebi Jésus akopesa offrande wana te. Puisque Yesu asa kufela ye sur la croix. Mais mutu aboya ke Yesu azanzambe te aza mwana Marie azanzama bamindele. Soki aye na pasteur na problème, il faut senga offrande de culpabilité. Puisque ayebi Jésus te. Livre ya suka ezali livre à souvenir. Livre beaucoup à souvenir eza nani. Moto asala bolamu. Bon frère nyonso futa. Basengi bo pesi osungaka opesa ba Galatie 6 o respecta ba vena yo kataka donc nyonso ba loba sur l'offrande yo pesaka moto ya bongo so nzambe akozwa kombo na tie na livre à souvenir soki batie kombo na na livre à souvenir ero kozwa problème un jour so lobi ka nzambe kanisa ngai pona bolamu na sala pona mbongo na pesa pona instrument na nga na pesa pona soutenir abasali na nzambe nzambe azokanisa yo pe Ezekias azaka roi mokonzi monene abano pesa ba offrande abano soutenir église abano tonga ba église kotia ba rideau à luxe na kati église mokola sali mabe ifo nzama bomaye comme aza mokonzi atamboli na mabe nzambe alobi atindi prophète Esaïe kende koyebisa Ezekias azosala mabe mingi fo na boma ye azokufa Esaïe aye na Ezekias
Ezekias zaba lobi ke ozo sama be migi ozo kufwa. Ezeya zongi. Ezekiel na simazu putula pakoli azu bilama pasuki abani kolela. Nzambe na yebi ozo bomanga. Na boite mekanisa pe bolamu nanga. Na sunga église, na pesa ba dîme, na pesa ba offrande, na pesa ba soutien, na pesa ba sala nzambe bilama nanga. Wana ko tala te vraiment nzambe tala kama be ona sali. Kala na buku na souvenir so komo nanga iko zala te. Nzambe ayebisi ba ange na banque céleste ale bo fongola buku botala comme Ezekias. Ba fongoli ba yebisi nzambe oui komo neza. Bible lo bien Esaïe a combattu suka mboka te. Nzamba yebisi ezonga tina Ezekias yebisa yebo pona bolamo sala okokufa lisu te likola bambula na nzamba zo bagisa yo mbula 15 babakisele bambula pona ba bien fait yo ba rokanso na nini est-ce que nzamba ko bakisele mbula likola bambula no vraiment eloko moto akanga yango botanga yango malembe nyonso ona yebisi yo eza na Bible eza na eloko ezangi na Bible te banda kosunga soko ozosunga mosala nzambe osali mabe te osali erreur te ero ozosunga ye ozosunga nde nzambe nde azopesa ye ero ozopesa dîme ozopesa nzambe nde azopesa ye eza lokola nde tofuta minerval na ekole si otali mokolo minerval wana moto atia prix eza l'état alobi bo minerval ya bana rampisi eza $250 yo opesaka ango na maboko ya l'état te yo ozoki epesa na ekole ake epesa l'état mais l'état zongi lisu na mbongo wana afuti bato ekole yo opesaka nzambe afuti yango basali na nzambe eza mabe te ifo pesa ndako ya nzambe ekauka te ndako nzambe fo etonda na bilei po nzambe apambola biso na sukisi wana nzambe apambola bino nyonso bolandi makambo nzambe vraiment apambola bino nga mama Deborah na merci beaucoup mama wana tutika na banki ni to sisi bank ngozonga sikoyo wana ngozonga na mki te to sana kokende okuna siko to okende wapi to zo kende bisika batia ba am ya bato bakufite o basalela nzambe liboso tomonaki prison ya bato bakufa te liboso tomona ba prison bato baza vivant mais na prison ya Satan siko baowa bakufa awa tomoni pe prison ya bato bakufa awa tomona ba prisonnier de Dieu o baza vivant ba prisonnier de Dieu o baza na se ya mokili neti yo za prisonnier de Dieu ba place na biso yo za na mokili amna yo kuna voilà amakaza na yebi ke Yves Bolofa oyeyoki bâtiment par bâtiment oza na sima caméra lo ba vérité oza na bâtiment ya ba na yebi ke Yves oza kota or te oza kota argent te okosanga te oza kota aluminium te papa oza mosakoli te iva mudimi simple te musala ya go ya banga na mudimi simple ni te musala zo non sala kaka boya mais sala nka ya simple beta nka ya parti simple non ça ka sem te mangé lingi nango ngaza na nka simple mudimi simple azala soki ya côté simple azate ivo à côté ni ivo ko kanisa ta 3 bâtiments ninga zana yemo akiva na kati mais ba côté ba tol yemo che ba côté ya ba tol l'infini ya ba tol nani ni côté wana azala ki ayoki na ya ba côté ba côté Yves aza innocent ye banda côté ya tol bâtiment ya tol complet bâtiment ya tol lismoko bâtiment ya tol vide bande ba côté wana ba 9e 10e 11e 12e tina suka ne place Yves akoza akokanga 3 maboki ya bâtiment ala tcha na nzoto na sali déjà grâce lokola yoki Yves akoza bâtiment gloire à l'agneau. Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance de cette émission. Papa nabi ke mwana amoka za kuna enga bâtiment nini ko na pesoze aka juste papa lo nzambe apambola yo mama na ngai mama Deborah nzambe apambola bana nzambe belé. Je crois bien que lelo to yoki lisusu makamwa malamu eza biloko mibale pona biso ko kende likolo mama Stéphane ezaka ko banga nzambe na ko tambola na bosembo
au kabwani na mokili ozoko banga nzambe na losambo na yo ndeko memo likolo pona biso ko koma na vie pon nzambe Bible na tongo donc la Bible dit si même vous ne lisez pas les écritures mais la nature peut aussi vous enseigner. OK. Ba kinoise ba lobi dans langage kinoise tongo etani tongo a makambo mais les écritures dit à chaque matin l'Éternel renouvelle sa bonté. C'est-à-dire quoi pona biso ko pamba ma exercice ezalaka moko na nzela ko sala makambo ya boye netlelo la tongo totelemi na super na mama tala batunare de bis bila moi yebo obi ke yaki mouye mais ekawika na nzoto c'est-à-dire tozondi makopolisa même bilamba et ça c'est to komba kaka place maman Stéphanie azali yo mo yebi place tozo uta musika poto zo transport to ya kokoma place yo azali mais to poli na se ambula pona nil poto za na engagement musala nzambe soki bapesi yo lipamboli nyonso net mama wala kanga téléphone na sina yebisaki ye pe nazozongela koyebisa ye téléphone aye ponga la téléphone de téléphone ekokoma mutu nyonso akobengaka ngai tanke na na téléphone na maboko eke na sambele pona nzela na lusambo soki nzamba yoki losambo mutu wana alinga sale malamu alongola mwa epwe abakisa mama mukolo téléphone. Merci beaucoup. Donc nzamba pambola bana na nzambe bele botya nzambe na épreuve bozala makambo ebele akosala mosala nzambe oyo esengaka kosungama na bino baconseil na bino bapriere na bino assistance na bino d'un cœur sincère ya koforce te ya koyimayima te na motema ya moko kaka oyo oza nango atozomona eza moke sala kaka ndenge eza moke wana ndenge nzambe azodispose. Je crois be ke nzambe akoarose yo ndenge mama awuti koloba epa na biso. Merci pambola biso po lelo soki servante de Dieu akomi ata kotambola na mutuka na ye moko ezate ki atene masuna re de bis batini kakuna mama lekisanga mama nyata soki lelo penza mama Debora komi kotambola ya mama Stéphanie talaka ke tuzana bana na nzambe bele alobite mama Stéphanie kende na mama Debora na liberté mituka langeza wana bazoteka azwa moko apona oya lingi bon mama oyo losamba barosa pona mutu ezandeni. Merci. Gloire à l'agneau, voilà, nzambo a touché à mitema salela mo nae. Yes. Voilà, c'est un peu ça. Quand on a pambola bino, on a mutabanja ebi bâtiment nae. Je pense que papa no tana maman ebi bâtiment maman. Za basi mususu mobile nazo baba pesa. Ya boya. Yeba que papa zo boya ndi ba bâtiment na batongela. Vraiment c'est juste ça. Nzamba pambola baino surtout balandi témoignage to koba to kindema to préparer live wana je crois bien to kozala mama vendredi à to solo lango mais to kolinga ko chango semaine prochaine pona akota avant mama azonga na mukili na ala mukana ko se kwa na 10e jour parce que azaka likolo to kolinga batu ba poser ba question parce que ba ko benga biso belé ba na mituna ba na makambo alors ozwaka mama te bongama to préparer live. Alors, la live, on a préparé connexion à you. Préparé parce que dans la live, tu as matériel, il y a bateau. Tu as biloko, tu as moutaya, et puis tu as la connexion. Dans les qui, connexion, il fallait qu'Angaï Moko naye natia pour que salema. Mais tu as l'appel, on m'appelle comme Boutou, Tokata. Nga appela suka ngani mnazo kota nga appela suka ngani mnazo kota yo appela suka kota mais tango balobaki bacha connexion otia kité alors lipambola ni zonga kai panani ipe ya muto atianga alors tozo bongisa live na maman Rebecca bongama parce que avant fin ya mois oyoyo tokozana maman Deborah en live pour que bobenga bo solo la naye ekozala pina ba minute tokocha ebele voilà milengela déjà connexion na yo kotinda milengela déjà ba question na yo milengela déjà et que ça un moment fort maman va nous bonde la pona bino message ezala opesa ba question bo tuna to kendeka bongo pona lokumu nzambe so yesu masia zongite maman de bopesi numéro te yesu akozonga na noter puisque témoignage est comme na noter partout puisque il y a lobaki témoignage il faut être mola mokili mobima il faut partout ba yokango so ba yoki ngonde retour. Voilà. Mais retour, on est comme ça, ma brisque, il faut pas tout se repentir. Parce que à cause de la tête, moi j'ai signé le lot, l'hôpital qui a lèvement. Et bon, on va se repentir. Il faut pas y caper, pas bon la mitema. Parce que souci à Jésus, et ça va tout qu'il y a lèvement. Vraiment, ça va pas mon la binonio sur ndenge maman lobi et ça bon. J'ai numéro de téléphone à maman Deborah 081 49 33 988 83
081 49 33 983. Wana numéro Maman Déborah 081 49 33 983. Ils ont des numéros à Maman Déborah. Batu ebele ba regretter bazo zwangate batu ne baza ebele. Erozo benga peut-être ensemble batu mususu. Et puis téléphone peut aussi la charge. Donc yango ozo mona mususu na ketia na charge. Menga na yamba mutu nyonso na boya na nga mutu te. Soumettre problème na yo, ce qui nous a passé réponse eza volonté na ye. Ce qui nous a lobby que réponse lobby eza volonté na ye. Nzambe apambola bino nyonso. Merci papa. Merci Maman Déborah. Tous les pasteurs o ba yambanga na l'église na bango. Nzambe apambola bango ba nyonso na ba Lubumbashi partout ba mboka na tambola. Ba onyos ba yambanga na Kisangani Nzambe apambola. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Maman Yazangane à Rolobate Pambate. Tamuta Mela Yesumasi donc Rolobé aussi la té. Et Osaka pour Pambola Milimo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, ma famille surtout et les Nazaréens partout dans le monde entier. Je vous aime tant de l'amour de Christ. Ciao. Ah, atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino moi mon tio n'a pas un agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape simbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à uzuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta
akosa ngai abongwani pete